Et na troisième jour amoni biyano te. Aibisi nzambe komanga na koki koluka yo na sambela. Penazwa exaucement te na prière nanga. Alobi non Daniel. Tango ka kozwa ki idée ya kokota prière po to lukanga, nga nzambe si na pesa ki eyano na losambo na yo. Mais on a ba pouvoir ya mi pepe nde bloquer bénédiction na yo na mu pepe. Bien-aimé dans le Seigneur. Tango zwaka initiative ya kokota na mozindo luka nzambe, juste ka tango zui idée, nzambe sha peso loko zo luka. Mais on a ba force ya monde de ténèbres, ou yaka ko camper tout autour ya vie na yo, ou linga te yo simba on nzamba pesi na vie na yo. Yango il faut zala muto lo sambo. Il faut zala un homme, une femme de prière. Na yebi nini na zoloba na yo. Il faut un homme, une femme de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu est capable de rémunérer ta vie, mais on dépend de la dimension à l'osambo na yo. Niveau ya bitumba o kutana kanango na vie, et ça niveau ya bénédiction nzamba tsela yo nanzela. Mais pourquoi je comprendre que oui, moi je suis beaucoup combattu pour nani kaka oui, il faut zala kaka yo parce que tu as l'étoile de Dieu en toi. Tu ne peux pas vivre comme d'autres personnes parce que tu n'es pas comme d'autres, parce que tu n'es pas comme Moutonioso. Oza lokola Moutonioso te oui, yoza Joseph, yoza Mouto, oh il faut même mukumba. Ici c'est la joie ici. Naya ngotalatina ye. Naya ngotalatina. Nakoyembe na tabena ka. Sama sama na mukona ngatango nyoso. Nakokide kotana pesa yemele. Si je suis là, je t'aime. Ciel et terre que nous élevé plus que toi. Je suis désolé, na molili jamais yoko monanga. Zambe mokoku azane toujours numéro 1. Na la pine na kotika yede. Non, 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 ça vaut pas la peine. Pourquoi m'arrêter? Plein de rêves et de promesses non réalisées. Mokele seka kengai, pongana laliyo, babenga kinga zobai, balobinga izere. Metala, bakomyo banga, bakomyo kima, boyondo nzambo zali. Metala, abesinga valer, natinga misena. Father, without you I will be drowned. Your presence is all sur la pierre je veux me reposer. Petit à petit est à la mwana yo azokola azokoma kuyeba sekele nanga ya kokola je n'ai pas caché eza nango bible nango prier les hommes de la kokola sur la bolingwe emiti mon âme entends papa je m'offrirai moi-même.
bonsoir. Ça dépend ya air oyo landinga. Bisika ezwami yo. Nzamba lola apambola yo. Pona osepeli kotika nyonso oyo kaliloba na nzambe na nzela na biso. Nzamba lola akota makambo na yo. Nzamba lola azwa soin na yo. Azwa charge ya libota na yo. Azwa charge ya vie na yo. Parce que alobi na Moïse, alobi na Josué. Alobandaki na nukoloba na Moïse, loba na bana Israël bazongela nga ebongo nga nzambe pe na kozongela bango. Peuple a Israël batengami lisusu alobi na Josué, loba na peuple na nga bazongela nga ebongo nga nzambe na kozongela bango. Eloko moko malamu ezala epa nzambe na biso, alingaka moto a reconnaître asala pas après atalisa bonzambe na ye na vie ya moto asali pas. Comme Moïse, bit ou akelela ki Moïse, ezalaki pour que a libéré bana Israël na bowumbu pe amema bango na terre promise. Mais tant Moïse avandi nanda kwa Pharaon, azobika na ye bien, aza heureux, azolia bien, azo rouler carrosse, aza protégé na ba sécurité ya makasi, nzamba bande kotale kaka. Mais tant Moïse aye kotala bino, comment ngai naza Israélite nazo mona bazo maltraité bande konanga. Nga nazo vivre bien, c'est comme si makila on ezo souffrir eza ngate. La Bible dit Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Talaka motoza na gloire maboyi gloire. À cause ya souffrance wa mone bande kone babande ko bika. Nzamba e kotala oui. Certainement à koli siko na koki ko utiliser amen. Eza lokola ngai na yo nzamba linga kabiso to sala pa. Après, il a accompagné Bisso. Amen. Dans Psaume chapitre 18, avec celui qui est bon, Dieu se montre bon. Avec l'homme pervers, Dieu agit selon la perversité. Il sauve le peuple qui s'humilie et tu l'abaisses les regards autant. Nalinga verset au mingi. Pona yo pe moto zolandanga zo kaka mingi ton ya ko méditer parole de Dieu. Nazala na moment moko nazala kana ba stress ebele. Ndenge bibili ezolo baketo se soucier pour na balendemain na bisote eza ko appartenir na Nzambe et le Seigneur a qui ko révéler nga na ndoto ke na bande ko tambola esiko nazoleka na koti na kati église moko nazoleka donc genre nazo dusola pona kende sika mususu et le pasteur azala ki na cher abenga ma sœur vient na bise non papa nga na sambela kati nazoleka na juste pona ke na lopango asimabi oui je sais mais Nzamba lobi na nga na lobano likambo yango na bengio vient. Wana na vision, na poussani vers le pasteur. Et azo ebisanga na moment ozoleka, le Seigneur me dit, eza na pouvoir ya famille na yo, o bazolinga ba rendre yo instable ba nuire yo. Mais alobi na pesa yo verset o meditaka tango nyonso, ba force wane ko kweya. Ta la puissance ya liloba. Apesanga Psaume chapitre 44, o ezoloba o Éternel. Nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Amen. Verset on a verset nanga o etika la vie nanga mobimba. Et na lingina sunga yo na verset oyo. Pona yo mutozo traverser ba moment difficile, pona yo mutoza kati na milelo. Na lingina sunga yo na verset oyo. Psaume chapitre 3. La Bible dit comme David a... J'aimerais qu'on lise ensemble avec vous. J'aime qu'on lit. Je veux qu'on lise ensemble. Psaume chapitre 3, le verset 1er. David a zoloba, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux et quelle multitude s'élève contre moi. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es mon salut, tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Et tu relèves ma tête. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux et quelle multitude s'élève contre moi. Ô toi Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Yalinga kabongo batalisa eke ye kaka ndaza na makoki nyonso. Na nyonso ekotelema na nyonso ekoleka ye kaka ndaza na makoki. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Na lingo kangami soto sambela yamboto kota na likabo o Nzamba tena partager na biso na mokolo lelo na lobaka na yaka non seulement côté ya bino mais na yaka pe comité anga moko. Pourquoi? Parce que nga pe souci nanga ezana mona Nzambo na saleli na bolenge nanga mobimba Nzambo na lekela na ba moment ya ba humiliation na lekela na ba nzube na ba moto na lekela na be preuve makasi ye Nzambe wana na souhaitaka un jour
na matana yelongo. Amen. Sans plus tarder, na lingito kanga miso na biso to sambela, parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 21 le verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevez. Exception na lo sambo ezalakate. Onyo seza impossible bazwa kango na nzela lo sambo. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de suivre moi Simoko Azali Banda Mboka Azana France. J'espère que binope par la grâce de Dieu bolanda kiyango. Et moi si wana aboti bana 10 na mbala moko o salamate. Banda na zala mwana muke banda na bota makino na komi na âge oyo. Na tikala jamais koyoka moi si aboti bana 10. Talanzela onzamba lekeli pour ka changer histoire à vie moto. Je ne sais pas si vous me comprenez. Peut-être na parcours ya mwana mwasi wana akutana na basala nzambe o basakola ki pona ye baloba ki na yo kozala grand yo kozala stable nzambe osala kombo na yo. Mais peut-être abanda ko vanda omituni le koyela na nzela nini tala nzela o nzamba lekeli. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est roi. Soka lakio likambu yo kotuna te ekolekela na nzela nini yo ndima kaka. C'est lui le maître de tout. Kobanda ko se faire ba souci te ke likamongwe ko koma na nzela nani ekolekela wapi ekobunda na nzela nini nani nda ko salela nga yondi makaka. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, vous savez un moment na bande ko luka voyage soit na ngezaki na kite mboka onaza na bimalibanda mboka na luki voyage na bandenge nyonso et le Seigneur m'avait fait grâce na kutani na président cour constitutionnel na ke même pas moi sini na remettre passeport nanga mais secrétaire na ye aya azongiselanga passeport après 1 mois. Et na wem komo ebisa nzambe Seigneur, mais toi tu m'avais promis kokobimisango kotambusanga bamboke bele siko jusqu'à quand? Et na prié na butu na lali na butu nzamba zo ko ebisanga pona nini zo luka nganga mo na yebi na moment na lali nzamba zo ko ebisanga ozo luka nga pona nini ngamo ko na yebi na yebi ke na zane loko fale na pesa yo na yo pesa ngolobi te na ya lobi kuna na yela muka na bino ça c'est un message parce que na comment ko se déranger mais comment nazo kutana ba opportunité bosikoyo. Donc selon moi je pensais que ndenge na komi na niveau kutana na président ya cour constitutionnelle na kotiti na ndako général non ngape na zwinzela facilité nzoka nzela wana tende nzamba zo monelanga. Amen. Et cause peut-être kana yo mwana na nzambe ozana ba problème ozotala peut-être na nzela relation moko za na ngonde ko bikela. Non la Bible dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. Amen. Yotala nzambe ya ebinzela nini akolekela. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es roi. Totombolio parce que préparer makambo malamu akosala na bomo yabana na yo na mokolo alelo. Il est écrit dans l'air de tresse otindela ki bangoli lobana yo pe lobana yo ebikisaki. Na fongoli makomi na yo de Genèse Apocalypse na tikali komona te sika yo kosa moto. Nano na mona te moto aluka yo na intégrité pe na vérité asuka na soni. Non. David azo confirmé na koloba ke oui, j'étais jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Nous te remercions, nous te disons merci parce que tu restes roi. C'est toi le créateur de l'humanité, le maître des temps et des circonstances. Bénis ton peuple, tika ete libota na yo ba bénéficier na nzela liloba na yo parce que liloba na yo eza yo moko. To bondeli bolokola moto moko tolobi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbouzi. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Attendez la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus
qui crie en lui jour et nuit, tardera-t-il à leur égard? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Yes, oiseau ye bisabaye kolinaye. Bo sambe la pe bo lembate. Bien-aimé, si quand on peut sanga somo makasi. Et si quand on révolta ka esprit nanga, comment bato bavandi na Yesu? Bazola la na Yesu. Baza entouré na Yesu. Mazo conseil bango bo sambe la pe bo lembate. Bien-aimé dans le Seigneur, pour na yo mouton néglige la vie de prière. Oui, pour na yo mouton baka importance ya prière te. Bible zoloba Yesu matin ngomba prier pendant 3 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, pour na yo mouton baka importance ya vie de prière te. Tala bato ba vandina mokonzi na bakonzi. Yeko le créateur de toutes choses. Yé mutozaki na pouvoir ya ko ordonner likolo na se sangana pe sangani. Mais azo conseil na batu bo sambela pe bo lembate. Pourquoi? Bien-aimé, moni mutu a sambela ka mingi. Tango matin na dimension ya prière. Peu importe les obstacles au diable a koki kote le misana bombo ina yo, ba obstacle ko kweya. Mutu azana ba koki ko sambela azana ba capacité à ko déplacer même montagne. Oui, parce que koki prière. Bien-aimé dans le Seigneur, Moutou a télémina le sambo. Attaque aux familles baba la kate balati sa masque de vieillesse. Même si âge na yo eza avancé. Mais aussi longtemps que toi tu es une femme, une fille, un homme de prière. Au kosa la exception. L'impossible s'obtient par la prière. Oui, l'impossible s'obtient par la prière. Impossibilité nanzela ya lo sambo. Ezalakate bato baza entouré na Yesu mazolo bana bango bo sambela pe bo lembate. Pourquoi? Parce que Satan a atika ka via bana na nzambe kimia te. Aussi longtemps yoka bitumbanga na otozalaka nango mwana na nzambe bitumbana ngana yo ebanda certainement uta libumu ya mama na yo. Mais aussi longtemps on dit ma Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo, le diable ne te laissera pas tranquille. Molile kombataka molili te. Molile kombataka toujours lumière. Tant qu'oza na ngambo nzambe, le diable ne te laissera pas tranquille. Bandon ndima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Mokoloka kondima kana tika mabende mokolo so luka guerre na monde de ténèbres. Mokoloka ko boya lisumu na bombo ina yo, eza mokolo oyo engagea guerre na monde de ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, a conseillé na baye koli bo sambela pe bo lembate. Pourquoi? Parce que aussi longtemps aux amona na nzambe ba tentation ekoya bato bako finga yo bako koselo makambu oui bako créelo ba problème mais tant qu'aux amoto ya lo sambo devant problème devant ba circonstance devant ba flow devant ba tempête on ko réagir le col à n'importe quel moutonnion sauté on ko réagir le col à moutonnion sauté s'il vous plaît o mais o réaction na yo attitude na yo et kozala ya mwana na nzambe tolobi amen. Oui, un homme de prière lolenge na ya ko se comporter ezala kalokola ya bato nyo sauté et si ka bato bazo mona miria mona kanzela oui tango bato ba moni limite ya moni bolamu ebatami na sima et si ka bato ba moni mondelo ya mona ka l'Éternel est avec moi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tant que yo augmenté vie de prière, tant que yo opelissimo tokati na bombo ina yo bitumba pe kotelema, mais laisse-moi te rassurer okozala toujours molongi. Yesu alobi na baye ko libo sambela pe bolembate. Pourquoi? Azobete la bango lisolo alobi ezalaki na mwana mwasi moko azalaki na ba problème o abandaki koluka juge akota likambo na ye pe akata likambo na ye. Mais alobi na baye kolikaka juge wana moko azalaki ko banga nzambe te abanga ka nzambe te en même temps azalaka na somo ya batute. Bien-aimé dans le Seigneur, moto abanga ka kutu nzambe te ebongo bato mbokili bazolobele nini azala même pas na somo ya bonzambe abanga ka nzambe te et puis bato balobela kaye eloko te. Mais Bible zo préciser bien ayebisi veuve wana veuve ayebisi juge kota likambo nanga kata likambo nanga, c'est-à-dire abandaki ko importuner ye akende ko sokola na douche veuve atelemeli libanda alobi yo il faut kata likambo nanga
akende konika bilamba veve alobi okokota likambo nanga bisika nyonso bande kokende mwana mwasi na bande kotike kimia te. Mais bien aimé dans le Seigneur, juge aye koloba non. Ata kona banga kananga nzambe te, même si nazaka na somo batambokili te, même mutungisi ya mwana mwasi eleki nakota likambo na ye nakata yango de père katika nga kimia. Yesu azoloba est-ce que boyoki likambo juge ni kalobi? Est-ce que boyoki makambo juge ni kalobi? Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai de garde pour personne, mais nakata likambo mwana mwasi pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ça incapable à importuner Nzambe? Oui, au sambeli 2 fois, 3 fois. Au jeûne une semaine, mon résultat. Au lobby bandana bandé ko sambela na mon abi noté. Laisse-moi te dire. Daniel a côté prière pendant 3 jours à Luki Nzambe. Et na 3e jour à moni biyanote. Aibisi Nzambe komanga na koki ko lukayo na sambela. Penazwa exaucement na prière nanga. Alobi non Daniel. Tango ka kozwa ki idée ya kokota prière pour to lukanga, nga Nzambe sina pesa ki eyanona lo sambo na yo. Mais zana ba pouvoir ya mi pepende bloquer bénédiction na yo na mu pepe. Bien-aimé dans le Seigneur. Tango zwaka initiative ya kokota na mozindo luka Nzambe, juste ka tango zui idée, Nzambe sha peso lo kozo luka. Mais zana ba force ya monde de ténèbres, ou yaka ko camper tout autour ya vie na yo, ou elingaka te yo simba o Nzamba pesi na vie na yo. Yango il faut zala muto lo sambo. Il faut zala un homme, une femme de prière. Na yebi nini na zoloba na yo. Il faut un homme, une femme de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu est capable de rémunérer ta vie, mais on dépend de la dimension à l'osambo na yo. Niveau ya bitumba o kutana kanango na vie, et ça niveau ya bénédiction nzamba tsela yo nanzela. Mais pourquoi je comprendre que oui, moi je suis beaucoup combattu pour nini kakanga oui, il faut la kaka yo parce que tu as l'étoile de Dieu en toi. Tu ne peux pas vivre comme d'autres personnes parce que tu n'es pas comme d'autres, parce que tu n'es pas comme Moutonionso. Oza lokola Moutonionso te oui, yoza Joseph, yoza Mouto, oh il faut même mukumba ya famille. Oza moto il faut lier sa minoko ebele, il faut lati sa orphelin, il faut zo charge ya bato ba boakama. Raison pour laquelle ozo kutana bitumba o bande kono ba kutani na ngote. Bien-aimé dans le Seigneur, Yesu azo senga na yo, priez et ne point se relâcher. Et na lingina memo na mozindo, la parole de Dieu nous dit que ma parole et ma prédication ne reposent pas par les discours persuasifs de la sagesse de l'homme, mais sur une puissance de la démonstration de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, jijini kaleka, veva leka, mais vevo na zolo bela na mokola lelo zayo mutozo landanga. Pe jijne Yesu Masia. Est-ce que koki ko importune Yesu te? Okoki ko tungisa Nzambe te pona situation na yo. Ni nezole kelo mayele. Eza na mwasi moko na Bible bande ko tanga makila pendant 12 ans. Mais mokola yo kaki Yesu azoleka. Alobi lelo eza yanga. Peu importe les barrières. Même si eza na babinzube, même si eza na bato bakangi na koko mate. Kaka ndenge nazo tanga makila. Lelo il faut na kutana na Yesu. La femme était déterminée. Détermination na ye, kondima na ye, nde salaki yete, azwa lobiko. Pe moi si on azwa ki lobiko. Nini ezo kanga yo luka Nzambe? Pourquoi zo koka ko importuner Nzambe te? Pourquoi zo luko réussir facilement menandenge mabe? Pourquoi pas importuner ton Dieu? Pona nini ozangi sa Nzambe na yo kimiate? Pourquoi zo incapable ya kobenga lola? Obitumba libota nanga esengi lola. Obitumba kobonga nanga esengi lola. Yo bundite mozan a besoin de victoire. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que koki ko importuner Yesu te? Il n'y a pas moyen d'importuner ton Dieu. Est-ce que moi izato zangi sanon Nzambe wana kimia? Oui, afuta kabainyo soba luka kaye. Oui, moutonio so luka Nzambe. Fongo la Bible de Genèse Apocalypse. Azwa solution na problème na ye. Nani yango luka Nzambe pe Nzambe wana yo kisaye soni. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que koki ko importuner Yesu te? Il n'y a pas moyen d'importuner ton Dieu. Est-ce que moi izato zangi sanon Nzambe wana kimia? Oui, afuta kabainyo soba luka kaye. Oui, moutonio so luka Nzambe. Fongo la Bible de Genèse Apocalypse. Azwa solution na problème na ye. Nani yango luka Nzambe pe Nzambe wana yo kisaye soni.
Nanya belela kombo na Yesu ayokisa masoni. Bien aimé, c'est un Dieu fidèle. Malgré Samson akendaki ko transgresser alliance na ye na Nzambe, c'est-à-dire atekaki o eza secret na ye et pas ya mwasi. Mais lokola azalaki na Nzambe kati na ye, lokola Nzamba tikaka ba wa yete. Même si Samson miso etobokaki, mais tango invokaki Lola, makasi ya suka eyaki, pe Samson akendaki ko kwesa tempelo ya bato bazalaki na ene sika moko bakangaki ye. Nzambe nino atika ba oaye. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Bien-aimé dans le Seigneur, zalana Nzambe na bombo ina yotala. Nzimo zalana Nzambe batoba ki mayoti kala na Nzambe. C'est lui le maître de la popularité. Tango ko pambola yo batoba ki maki bakolando bango moko. Est-ce que koki ko importune Nzambe na yote? Na tongo alelo Yesu alobi olukaye. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et kozana moma moko okoluka Nzambe. Et kozana moma moko akoyebisa o na yebi yote. Na yeba yote, pe na tikala koyeba yote. Moïse a tout importuné Nzambe. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bien-aimé, thème on a yoko partager na biso na mokola lelo. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est là. Lukana nouye akomimoni samana bomo inayo. Amen. Que Dieu te bénisse. Yo muto zwa kiton ya kolanda biso, yo muto landa kabiso, yo muto pasaka ton na yo na koluka Nzambe. Afuta yo, tika Nzambe wana futa yo, tika Nzambe wana pasolela yo nzela, apesa kimia na motema na yo, a réconforter vie na yo, apeso makasi ya koluka ye na nzela lo sambo, na nzela ba jeûne et prière, pe na nzela ba sacrifice, na nzela ko bâtir ba hôtel là où tu es. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Instant devant le trône. C'était votre humble servante de Dieu, la sœur Prisca Kambouzi. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Ici c'est la joie ici. Naya ngotala tina ye. Naya ngotala tina. Na koyembe na zamena. Sama sama na mukona na tangonoso. Na kokide kotana pisa yemele. Si je suis là, je t'aime. Ciel et terre. Désolé, namolili jamais yoko monanga. Zambe mokoku azane toujours numéro 1. Na la pine na kotika yete. Non, 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 ça vaut pas la peine. Pourquoi m'arrêter? Plein de rêves et de promesses non réalisées. Pour qu'il ait que kengai. Pongana lali yo babenga kinga zobai balobinga izere metala bakomyo banga bakomyo kima boyondo nzambo zali metala abesinga valer natinga misena. Father, without you I will be drowned. Your presence is all I need. Sur la pierre je veux me reposer. Petit à petit est à la moana yo. Azokola azokoma kuyeba. Sekele nanga ya kokola. Je n'ai pas caché. Eza nango bible. Nango prier. Les hommes de la kokola. Sur la bolingue. Je m'offrirai moi-même. Abonnez-vous massivement sur Basse Média Télévision et découvrez de très bonnes choses dans le Seigneur.
la chaîne à laquelle nous parlons concernant notre Dieu Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Abonnez-vous massivement, massivement, vous ne serez pas dessus. En tout cas, vous allez dessus. Je vous rassure que vous allez dessus. Ici, on parle que de la vérité. On parle que de la vérité. On parle que de la vérité, rien que la vérité. En vérité, je vous l'ai dit, abonnez-vous massivement, massivement, et vous ne serez pas déçus. En tout cas, beaucoup c'est là parce que yesozo tikala nzambe, yesozo zolokumu, yesozo mata, yesozo tombwama, awa tozo lobelande komo na Yesu, sans flatterie, sans épices et sans soki pilipili na mungwa, mais tozo lobelande bo solo nekati na Yesu. En tout cas, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus avec votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbouzi. Vous ne serez jamais déçus parce que l'Éternel reste roi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.